kisepelisa bana na yo. Tata bayibiso mosomo ino ajali kinolero pasiye kosela kate atana pasiya basoko bamonaki tata kimbangu yokela biso mawa likambo oyo oyo yalo poso lindo lelo yo eko kisimi bengo kama kimbangu oya kipona biso tango eko kisepelisa bana na yo. Kinolero pasiye kosela kate atana pasiya basoko bamonaki tata kimbangu yokela biso mawa likambo oyo yakobikisa loposo lino lelo yo tata kimbangu oya kipona biso tango eko kisepelisa bana na yo. Ipayibiso mosomo indo ajali kinolero pasiye kosela kate atana pasiya basoko bamonaki tata kimbangu yokela biso mawa tata kimbangu kyanganio lobini lelo yo mokili mobiba mokominapa sepelisa bana na yo. Kimbangu kimana we pasiye sepelisa bana na yo. Kimbangu kimana we pasiye sepelisa bana na yo. Kimbangu kyanganio lobini lelo yo mokili mobiba mokomina pasi kimbangu kimbangu sepelisa bana na yo. Kimbangu kimana we pasiye sepelisa bana na yo. Kimbangu kimana we pasiye sepelisa bana na yo. Alléluia, le Seigneur est mon refuge.
tembo tunasanisi na mvuluzi yaliwakie kola muvuluzita ilula pasiza tu mwaisu vavanza kuma tatu muna pelezo wakie kola mukura geye ngombe ilula pasiza tu mwaisu vavanza
mokili mozwa kimia umalongo tata sepela umabota mateli yo miso na etumba oyo longa mokili mozwa kimia tata tika bokonjo yo eya mokili mozwa kimia tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata tika bokonjo yo eya mokili mozwa kimia Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Akatujali na masumu Umalongo kotika bisote Akawakule yo na mawa Ema biso basumuki Akatujali na masumu Umalongo kotika bisote Akawakule yo na mawa Ema biso basumuki Mokonzi wabule Tokela banana yo mawa Mokonzi wabule Yokela banana yo mawa Tata tika bokonjo yo eya Mokili mozwa kimia Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata tika bokonjo yo eya Mokili mozwa kimia
Tata Nzambe asepela, Nkolo Yesu asepela. Tata Nzambe asepela, Nkolo Yesu asepela. Bisote akawa kule yona mawa nema biso basumuki akatozali na masumu umalongo kotika bisote akawa kule yona mawa nema biso basumuki mokotina kule yokela banana yo mawa mokotima kule yokela banana yo mawa tatatika bokoto yo eya umokili mozwa kimya Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela tatatika bokoto yo eya umokili mozwa kimya Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela Tata Nzambe asepela Nkolo Yesu asepela.
misato oyo tosenga epai tata Nzambe na tina etali malade na mpasi oyo toza nango na mokili. Emvuluzi wake twizidi towiza watuvuluza mambo mengi matuzumili maozo etemo yufu yoyo kufungilayo makasiko ezapanga kwandaena mambo mengi matuzumili maozo kezemo nyuku yoyo kufungilayo makasiko ezapanga kwandaena. Tunafika mamunge Nzambi eto kala nkubilo mubeto nwana ko batakutunwanisa vova ko batuvuvisa funda ko babeta kutufundisa kenda za kutulobeleza sikila mubeto tukawayele mvu entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo izola kwa Nzambi yoseto iundwadu wa vumunike mwanda welelabi kabya kalama yobeto tukawakwele mvu seyo mwana velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata Mwalimu Santu simoyo tolekini na benediction bana na yango tosengi na papa Jack mawawa Alexia likaliboso asali biso programme wana sawa munazola kwase yomwani mwanda belela tata Nzambi ngimfumuyisu ngeta Simon Kimba mtangani papa nditakubokla munukula kyauki wakenabo ntange fwe mama wezili pasibokiza basonga mwana bana mesi mwankangu wawo nsono ekwange tata Nzambi mwisu tata mwana onge usalilanga mu bantu papa nzawiza wabanga salu kyao sambo likumutu lombre bikampe byangia longo ya tujala tukawao kimba ile mfumu na zola pasemu wani mwada belela. Amen. Nzambe komisama na yo outi komona bana na yo baleki na kati ya elanga na yo mwana na yo moko pe ndenge asilaki kobongisama na ndako na ye na ndenge pe bozwili na ye epesamelaki ye na mokolo mwa lelo nde atie na kati na sani po ete etomba lingomba na yo esala mosala na yo batata pe bamama bauti kosala mosala oyo papa pesa bango nzoto konongono po ete na mikolo ya bakokosala koleka lisusu kimia mapawuli tosengi na banzoto pe milimu na biso na kombo tata mwana mpe Molimo Santo senga maso. Amen.
Mwana Petata Molimo Santo. Na voyage en retard, les boss de Tana qui a Psaume 36, versets 8 à 9. Après tout temps, l'Exode 21 à 17. Si vous avez total 1 Corinthiens 13, 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Soki tomoni tobandi kotanga na kombo Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Moto oyo azali na bolingo akala na motema mpe asalisaka bato. Azali na zuwa te, abilakisaka te, azalaka na lofundu te, aboyaka makambo oyo ebongi te, alukaka bolamu na ye moko te, asilikaka te, abombelaka bato kanda te. Moto oyo azali na bolingo asepelaka na makambo ya mabe te, kasi asepelaka kaka na makambo ya malamu ya solo. Ntango nyonso alibisaka bato, andimaka maloba ya bango, atiaka motema na bango, akanaka motema mpo na bango. Soki si boye na komba Tata Mwana mpe Molimo Santo tobondela munazora ngese ye mwana vela papa simokimba onkengani, papa simokimba onkengani, papa simokimba onkengani nge wavanga nza ezulu entoto ele balonchi munza wavanga beto bantu nakifana kyabo lumukilungelungi kyavunda kwasalakisala kyabo awonchi lundo sambalo wazura vo betu bara babantu tatomuka miongo nsanza musenzi nokumanga yavenza betu papa simokimba onkengani dina tujira fuweki pasita kusansina mobe awonchi mfana musenzi nokumanga yabetu kanti tangu fina malembe sivyo tata tawamana makubi mo betu nikibendo kuizo wasala kisaruki mwana foko bantu sala kuizo wasala muna kakagala instrument ngekibendo sala kisaruki ponto to ta sala tangu za onzo vuketo swa kala de twade si wone twade tukamba tukusi utsukunu mnazula kwangese ye mwana vile tulumela kama onzo. Amen. Nous venons de lire le psaume de David. Le psaume veut dire chant liturgique. Mais ces chansons étaient chantées par les enfants d'Israël après leur sortie là où ils étaient des esclaves pendant 430 ans. Ils chantaient ces chansons juste pour glorifier Dieu. Comme nous aussi, vous avez vu tout à l'heure, les chorales ont chanté, les groupes instrumentaux ont joué, c'est juste pour glorifier Dieu. On les appelle les psaumes de David parce que David était la seule personne qui chantait, qui priait Dieu en chantant. Et c'est lui qui avait chanté plus de chansons que les autres. C'est pourquoi on nous dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc David avait chanté 73 chansons, Asaph 12, Kola 11, Salomon 2, Moïse 1, Étan 1. Les chansons dont les noms des personnes qui n'étaient pas identifiées sont au nombre de 50. Et ils ont tout donné à David parce que David c'est lui qui avait chanté plus de chansons que les autres. Donc au total, il y a 150 psaumes. C'est vrai que c'est des chansons, mais il n'y avait pas de la mélodie, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les notes musicales. Donc du coup, ils n'ont pas mis ça en partition. Mais ce sont des messages qui sont inspirés par Dieu. Le psaume que nous avons lu aujourd'hui, qui nous dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, ô Nzambe, bolingo na yo ezali na tina penza, ô Nzambe, bolingo na yo ezali na tina penza. » Batata ba mama Nzambe alingi biso mingi.
mpe bolingo na ye ezali na ntina mpenza na epai na biso bato. Soki nzambe alingaka biso te nakanisi libota oyo ya moto mwindo tozali tozala perdu. Na ebandeli tata nzambe asalaki mokili na liloba. Ntango asali mokili na suka ye kosala moto, me moto asalaki na maboko na ye mpe apesi ye pouvoir nyonso ekokaki mpo ete akodirige biloko ezalaki na mokati ya mokili. Kovanda kolamuka aye kosala mama wana mama Eve bakomi bango mibale nzambe aye kopesa bango mibeko. Kozanga kotosa mibeko esalaki babima na jardin d'Eden. Ntango babimaki na jardin d'Eden nzambe asilikaki ntango amonaki bana bato asali mibeko nzambe asilikaki apesaki bango etumbu eyaki pasi ekomelaki biso moto mwindo pasi tomoni boyebi yango ememelaki biso tina la traite négrière tokufi mingi etomoni pasi. Na bolingo ya tata nzambe oyo azalaka nango ya envers biso, nzambe alobi malamu nake na kosauve bato oyo onalongola bona bowumbu oyo bazali. Nde na 1887 molimo santo aye amebeli biso lingomba na ye. Ye azala koteya biso mpo ete tozala bato mpo ete azongisa biso na esika oyo ya liboso tozalaki. Nakanisi ntina moi ya lelo kotina tozala association ke tozali bapaya eke balingi biso te. Me nzambe aye na kati na biso amemeli biso lingomba na ye mpo ete biso tozonga na valeur oyo azolingela biso. Biso kaka tozala na kati ya lingomba na ye moto tozobundisa ye lokola moto azala libulu olingi obimisa ya libulu meke azobenda ye susu okoya libulu. Me moto wana azobundisa lingomba so ekei libanda bokondimisanga tere misuku afingi ye zongo kuna sale nega akosilika moto wana balingi biso te afingi ngai azali mabe. Me ye moto azobundisa molimo santo mpo abimisa biso mpo apesa biso valeur wana tozali nango mposa. Me kuna azosilika mpona nini bafingi ye tala bozoba moto mwindo. Lelo ntango totongaka bandako nakanisi eloko ya liboso tosombaka mabanga, tosombi mabanga, tosombi sable, tosombi ciment, mai eyaka apres na mabanga nde soki ezalaki kosala fondation te. Na ntango wana bazosomba mabanga soki yo ozwi libanga okebwaka yango nakanisi bokosilika na bamason na oyo asombi mabanga oyo yebi te ngai naza na posa mabanga. Me ntango ndako ekosila batongi ndako esili bameuble ndako mokolo wana babongisa bilia mpo batya na table. Soki mwana wu mama wu nani akozwa libanga te kotya na table bato bayebi te. Soki papa kolia na table amoni libanga nakanisi kandi ekozwa ye mpona nini botya libanga na table. Salite aboye ndeni nalingaka boye te bwaka ngo libanda tata abosaniki libanga wana esali fondation ndako avandi ye azalaki liboso ke libanga wana ezalaki likambo ya liboso babosani mabwaka yango na libanda bwaka ngo libanda eza nango poso te abosilika parce ekomisaki te. Yango makambo ezoleka kote na biso tozali bato ya liboso nzambe asali moto mwindo. Nzambe nalingi azongisa biso na valeur wana toza nango ya liboso. Me tozokoka kocomprendre te nde libanga wana nzambe alingi libanga wana ntango bakotya ngo na table papa aloba te ntango pembeni
lobi kosalisa biso pasina kotonga ndako mosusu na nsima kuna nzambe nde alingi atia biso na place wana bolingo atata nzambe epai ya biso bato mikolo oyo na elingoma na biso tozomona likambo ezoleka mais andele bato mosusu bazotiaka batiango kakaka mais nayebi te soki bato mosusu bazomema réflexion mwa mosika mikolo oyo tomoni histoire moko ezoleka na église na biso ya tata Etiengwe. Tata wana toyebi mpe biso nyonso kutu azalaka moto ya kisi biso nyonso toyebi ke moto wana moto ya kisi ezala bato ya Congo Brazza Kangola na Bisasa na bapoto poto toyebi ye makambo asali mpe toyebi ye afonde yango te mpo azali misala na ye ezalaki misala na ye mikolo eleka ye na nkamba alobi na télévision biso nyonso tali na ba YouTube alobi mpe na butu wana akomaki na nkamba ameki tata nzambe papa elebisaki ye mpe makambo na ye alakisaki ye azali nani tomonaki ndenge azolela na ntongo wana aposaki ya kofukama nakanisi toumeli na tozali bato na Kongo soki okoki kotia papa osima elamba papa c'est pas facile mais nzambe alingaki esalama ndenge wana mais eloko nini ezomona na likambo wana nde nguya tata nzambe ezomona naki azolakisa oyo makambo eza ya koto oyo parce moto wana asimbi moto wana yebani makambo ezali koto oyo eza ya koto mosusu te nde nguya ya nzambe ezomona te na nkamba makambo ezali kuna mais biso bakimbangisi mokolo na 18 na kimbangisi moko alobi azoba yetingo wana azoba ngalobi yo ozolobaka azoba to ozoba par rapport na kwa po atubeli po ndenge nini ozomona ngo je crois que tozali kocomprendre te moto wana bakoyamba ye le 12 octobre biso tozoyamba moto awuti église catholique akoti na Lingomba moto awuti église prévalon akoti na Lingomba biso bakembangesi dimanche yaka l'église obani na nzambe azokotisa bana na ye na kati ya ndako na ye yango tozobosana azali kobenga bana na ye bazokota nde bato wana bakoti na biso baplace tata wana asali ntango molai asali Satan ye moko alobi yango sikoyo tala ntango tikali neti oyebi te basoka kosala compétition nde wana kaka papa mosumoki mokenga moto ayebi naye kosalela nzambe na ntango azokomipesa me biso tozomona yango lokola biaka kasi ndi kozozala ndako na biso kasi nzambe apesaka biso bolamu na ye pamba aza na bolingo monene epai na biso soki totali conjoncture eza na Afrique mpasi moko eza na Afrique mais bato bazokolala nzala te il faut bazwa kaka eloko balia mpona nini mpo nzambe molimo santu alingi biso ye moto azosala ndenge wana mpo likambo wana ezala ndenge wana nzambe molimo santu aye na Kisasa depuis maladi oyo ebandi tomoni papa alati masque te aye na nkamba aye na Kisasa d'abord 5 mois bamemela biso bamasque kuna bamemela biso biloko nyonso po esala te maladi kozwa biso te mais botalaki monde eza kozala na centre d'accueil vraiment du monde moto abeli te ebongo biso bakimangisa ezolobela biso likambo te
Et papa, je vais l'examiner. Et que tu allez placer nous. Que la jeune l'a dit, ça m'a qu'il m'a pimpé, n'a jamais n'a. Et je vais interpeller conscience à pas doter. Mais puis, ce qu'il m'a dit, ce que vous allez à jour, pour comprendre que vous allez place pour lui. Na wana tulekina mukana bisani bale ya kizoto. Lenga utakondo bakre to umela mini kana mateye mettre sur la point essentiel. Totala kina kizoto chapitre 21 à 17. Ce livre de l'Exode que nous avons lu n'est autre que le 10 commandements. On donne la loi à la personne qui a la promesse de Dieu. Dieu avait donné les commandements aux enfants d'Israël pour faire d'Israël une nation élevée. Une nation remplie de sagesse, de puissance. Alors, c'est pas parce que on nous a donné la loi, c'est parce qu'il avait dit l'homme noir sera blanc et le blanc sera noir. Nous aurons de l'indépendance et nous allons diriger notre pays. Nous allons diriger notre pays nous-mêmes. Nous allons implanter des lois et les blancs vont obéir à ces lois. Il a aussi parlé de l'indépendance. Mais c'était une prophétie de son travail d'éveil spirituel. Il y a eu l'éveil de la conscience qui a emmené à l'autodétermination. Et finalement, on a eu l'indépendance. Donc Dieu veut faire de nous, l'homme noir en général, ou les Kimbanguis en particulier, une nation de puissance, une nation de prospérité, la locomotive d'une nation. C'est pour cela qu'il nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux et le reste nous serons donnés de surcroît. Bazaloko senga biso mibeko bazaloko oteya biso mibeko ezali mpona kotungisa biso te nde nzambe azali koprepare biso na manso po ete mikolo koya biso nde tokotambusa mokili e bango bato bakozwa ndakisa na biso eloko nini tozomona te na mokili biso tosala ntinsani bango nani aleki biso na kosala ntinsani tosali ntinsani awa bato bafingi biso bato biso bamayibi tovandi kala mais sikoyo ntinsani mosusu tozomona na batelevizio eleki oyo ya biso sikoyo ya bavrai milime tozomona na televizio yoyo bénédiction bafutaka yango par rapport na degre nango toyebi te soki biso na kaba tosoki tomona bakamba ndenge wana mais tozomona yango na yango bakimangisi toza na kati ya préparation kimangisi esengeli yo babengi kimangisi ozala susu moto ya moyibi te pamba te tata nzambe ntango azoprépare biso préparation tozali nango kimatindi okende kosala mosala bono oyiba bapapa etolete ya bato kuna te okoyiba stilo te pamba te ayebi ke kimangisi amelaka masanga te kimangisi aliaka ngulu te kimangisi abingaka te kota tu danses pas c'est kimangisi kimangisi akozala susu moto na ndoki te moto na ekobo te moto na magie te kimangisi donc esika nyonso ozali bakoyeba yo kaka na bizaleli na yo nzambe molimo santu litoko mikolo eleki ayebisi biso mibeko koya makasi na lingomba pamba te alingi azongisa lingomba na ye na ndenge ezalaki na kala batata na bamama malamu toyeba ntina toyelala elako nzambe soki oye eglize yeba ntina nini na ye eglize
oyo église pour koswana te oyo na église pour kobunda te kepa na moto wana koyebisa maloba mabe ntango mosusu otali boye loba mama limisa ngai me kosomporte te parce que oyoba na ngai keba toye église toza na kati ya ndako ya nzamba mais eloko ozoleka awa spirituellement oyebi te yo ozobunda yo ozotonga bato okozonga na nini na ndako elobi ekozala ndenge nini na banzembo toza koyoka ngo banyoka mike mpe bakoti na ndako ya nzambe mpona lingomba na biso dabord mpo basuwa bana nzambe mpo babungisa bango lilembo malamu osenge epai ya tata nzambe apesi oyo makasi osima mibeko me kobunde te soki nzambe ayebi so mibeko ezali boye balobi kosala boye te ndenge milongo bango balobi basala ndenge milongo bango l'État français ntango alobi biso nyonso bamasque soki totala bandako na biso totala masque parce que l'État moto alobi yango mais nzambe soki alobi likambo o ndenge nini tabolo ndenge nini liboso mais lobi euta kotana mondimi okokozala ntango molai te ozo kotubela te tozala mondimi 4 ans 5 ans otubelaka te mino tozobanga parce que système moko ozalaki awa na poto nazolobi na poto mpo toza na poto soki okotubela na tata songolo alobi likambo yango mondimi akobanga awa kalobi makambo na nga akosegene c'est tout à fait normal ezalaki système na bango ya makambo mabe ya butu po ete bato batubela te batikalaka ndenge wana po efrene évolution makambo ya tata nzambe sikoyo soki otubeli balobi makambo na yo pesa kaka ya koyebisa wana bapaster ekokoma na kamba bakotala dossier ya moto wana epi mingi soni na kotubela soni mpona nini soni ebomaka toza na ile de France toza na Saint-Ouen bapaster bazali badiatre bazali bacatéchiste bazali mpona soki omona te famille toto kuna okei na blamine soki omoni kuna kuna mpe nayebani ya nteke parce que ozokoka soni okei na Saint-Denis kuna mpe soki omoni te nzela province ezali toza na baparoisse na province kekanta na paroisse na province tubela mais soni ezalaka mabe pamba te nga na sila tubeli meme na kota mama mokolo na bengi ye nayebi so mama na koya na ndako zelanga na zoya ye akanisanga na kombela kado nayebi so na zoya likambo nini mwate na zoya nakomi kuna nayebi mama nalinga tubela yo makambo nini ozalaka bango yo kotula kota boni kwa moto kosute alobi bongo yo nde tozondo waboyo ozalinga nga nzambe nga nalinga tubela akoti na chambre abongami na tubeli na mutuna nga natenga na nzambe natie makambo mama te so ndenge nini molimo ntango oyo nzambe azali kobenga biso toyebi te etikali ntango nini ye makambo koye alobi me nzambe azali kobenga biso na ntango tozali buwetitelwa mbila kwa nzambe seleto wavilula jela kasingeye kuzolole kwa kuko yevitu sebiziko unafuilwa kwendako bona dyakuku na mbungulu nzambe azali kobenga biso changer bizaleli pamba te makambo fongole ndako kokangama soki ekangami yo kozala na lifelo okoke lifelo pamba nzambe atiaka biso na banzembo atiaka biso na bamessage azotika biso na bafaçon nyonso po ete atteindre makambo ndelo soki omoni ozosala mosala na ndako
ata uzokende musala ata uzokende kepa soko muni nzembo yeliyo kanga yango soko muni kaka melodi kaka kanga yango tuna na moto wana mama loli nzembo komena ngana nango otuna na yeye nzembo kaka pesa inspiration oyebi yete mais il na mama wana utata wana nzembo oyebi yango komena nango oyina message ni za nzembo tamu sunza bazo ke yana kamoko ko mais batata na mama tuye bakali kamoto fani yawa siko ko sara na suka nango nango wana tunyekina mukana na bisa to tani ya koreche mukanda oya koreche to tani ya zalo mukanda bolingo alibi biso kaka bolingo suko zalina bolingo moto waza na bolingo asaka no fundo te akumi kumisa te akumila ke sakate asaka na kanda te akupila ka patu kanda te ndinga na bolinga yo suno te tindo wana ngai alimbi saka yango to tangi yango na lingana biso lelo kaka kilo tera mama oketala mama ozo na kenali kota mama na memela ni saka semon saka boye saka fo bato ba yeba tubisa ni wana meto uchi matana papa jule na kufitu tata andinga sa ko lela vraiment kan sa mana mwasi mais tena mo ka fona ke na libisi mo ko kenna mboka na tunia lo ya na uzo ke tena sa na mbongo ta zo tala so de na pese mbongo ati ko lela zo kan je kia kala kama tumbingi na ko lela akendo ko biso na fufa bolingo tanga kwa kala to mona ke bolingo mo kweza na fufa na yebe to sodo ko zo sodo papa ko zo biso la biso ko za madam ne ko zo ko le ngombe za ye mo ko mo susu to ke na sasa na sonta ke to ko na ngande ko na ngamo ko mende ko na ngasa kimbangisi mazala kurante ngai nazala fofa yeye sana kurante to bila mwa makamususu tutu kina kisasa na como que manga suza na kimbangi o kina santa ke tango wala santa ke suko ke kusine zalaki suko ke protocole ya bibino ba pesibino ba tano après banda kolia na tongo yo kolia na poko pe yo kolia tu zali ni mwana biso comme to puna to sekina makambo sala to yelaki to la to ya program to ta lebi anga lebigo to sande ni era ko ja deja to so ba boîte na biso to dina grand marché to so ba boîte na biso corne bœuf a boîte to so na ba kwanga to ye to na centre so to comme na centre to comme na cuisine to le mama bongi bisa biso to ye na tara na to ya mo bi ko biso ko ye tata bi ko na bi ne zali ka sana to mama me boîte oyo pesa ba to mo suna ba liete ba liana na biso to ba boîte to liana ba boîte yango pesa biso na bongisi bino mama wana bongisi biso bino kwa ngopa yego pesa biso ngo tamu to bano lia to mona ka papa mi semo ga bi papa mi yanke mo ba yebi ba mi sa kala ko yebi papa mi yanke pusa yebi ngana sa mo to kala donc yebi nga tamu azo ko ta kaka ke so la bako direct yego ko ta bia kati ko ngazo lia donc tamu za lia après so singa so tuna ngwa sa mo sko sam ndeni kuna mtu na Brazzaville ndio sio ni bandiko buti kwa bien biso beto zali aso pesa na sango to sodia sio ndio kuna ngata tato tulibi ai potaka direct na sukuni kwa ndi makamuni nango ngana sana sisi yaka ye ko ye ko ma nefu parce que aso comporte tato yo bala mo ba ye wa to ye pas sisi on aso senga to so soro ya ko ye asisi ko ye pas solo na boka kali mbuta to kutana samedi ngana zadia wa samedi to kuta akina ndiko na ngo umbi ndiko ndiko kuna ngo lia to yebi yetetu biso ka biseto za ka boye donc atuna donc omoni biso na zoni ya pa mo eza muke akati ali akokuna te soki eza nini
atuna kati nzoka te kozala boye nalobi te biso tozalaka boye donc omoni te nazolia tosoloki ake na ye te eza na problème te biso kolingo wana ezala boye na tala nakoleka kota musicien nazoleka na ngai na tamboli tota vie moko avanda kuna musicien mwasi na yaza kuna nalie biloko batikeli na table nake na ngai aleki na ngai moto lekaki okomona ye tel toza musicien akosilika pe te yango baloba bolingo ezipaka mabe bolingo ezipaka mabe manzo lingombo oyo nzambe atongi yango na bolingo soki tomoni temple na biso nkamba kotonga yango bamosusu bazomema mabanga bamosusu bazomema matisa mai bamosusu bazomema dielo bamosusu bazomema batuti na mbongo bamosusu bazosala mosala biso nyonso tozoyokana bolingo wana esalika tobimisi ndako ya nzambe eteleli yango nzambe azali kosenga biso tozala bata bolingo pamba te soki totali opération etekaki na lisasa ya 5 mois oyo ya opération ya 3000 biso nyonso na kanisi tomonaki yango opération 3000 ezalaki bolingo ya bango ezalaki bolingo ya baluzolo lwa mbote bakwa luzolo lwa mbote ba 3000 ezolo obima me ezaka pasi me afrique moto esali mingi na ntina etali musée biso moko tomoni yango ndenge nini kaka bolingo alors biso na paroisse na biso awa slogan na biso ezali bana ya papa Simon de Bankanga kasi mwana papa Simon de Bankanga na kanisi oyo elandaka oyo nyonso papa Simon de Bankanga asalaka est-ce que biso tozali na boyambi mwana ya papa Simon de Bankanga est-ce que tozali na boyambi oyo tosepeli moto aye na paroisse na biso tosepeli moto aye na paroisse tosepeli kosepeli ya solo mwana papa Simon de Bankanga abimi na libanda mwana wa voisin au fond de l'église bakosala pétition po bakanga église esemonaiza wapi esoki bakangi yango yo ozwi nini eyo kokanga yango tokokisi santo kasi obanani bakanga lingo bakokaki te eske moto wana tokobena ye kimbangisi oyo alingi bakanga lingomba ya papa Simon de Bankanga eske azali kimbangisi mwana papa Simon de Bankanga eske tozali na kati ya botombi eske tosalaka misala oyo tata nzambe azokotinda biso tosala ezali na biso na ndako ya nzambe bapetwa bima libanda mona kimbangisi okomituna eske ye azali kimbangisi kimbangisi ya ndako ya nzambe tozalaka biso nyonso na petwa mais soki tobimi libanda na mosala na kote tovandelaka mama wana soki asiliki awa kobosanaka azali kimbangisa tata wana ntango atombokaka nakondima te kimbangisi donc oposani image ya kimbangisi na ye mwana papa Simon de Bankanga bizaleli oyo toza nango na kati ya ndako ya nzambe yango tokomema na libanda esika nyonso tozali mpo eyebanaki biso tozali bakimbangisa solo tosalela nde nzambe na solo mpaka nde nzambe basalaka ye lokuta te ata kobomba mina lingombo oyo
oye uti koto mosusu bomba me osalaki suku masumu soki ndenge obomba ekobima. Un jour nzambe akobimisa yo moto moko koyeba yo bali histoire no ebimi bayebiki yo osalaki mbemba moko boye. Mwana papa sima ke ba okanga ni ba koyebela ka yena bisalele. Bisalele nde ekolalisaki solo iyo osali mwana papa sima ke ba okanga ni. Malamu tozala bana bolingo ya kwa nzolombo te oyo nzambe azali kotinda biso oyo kotonga te. Tozala bana ya solo pamba te tosambela nzambe ya solo na yango tika tokumisalaka nzambe na mai oyo apesi biso na mokolo ya lelo. Tika tozala bana bolingo ndeko mpe misala tosisi boye na kombo ya tata mwana mpe limo santu totelema tobone. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'à partir de tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous aide, Papa. Luzipangido luiza kwa mfuluzi kajiwezi kuluvingira ye masumu meno lusisa pasivolwa bake kuluzu luiza kwa mfuluzi Yesu Kristo wetivingira munasanu kelotilwazewa pasivolwa bake kuluzu Luiza kwa mfuluzi Yesu Kristo wetivingira munasanu kelotilwazewa pasivolwa bake kuluzu ematoko yezindumba lukuba mapa 2, 3 ematoko yezindumba lukuba ma munasadilaka mfuluzi kalintama fundusu yilweki kavena mosi unasiswako Luiza kwa mfuluzi Yesu Kristo wetivingira munasanu kelokilwavewa pasivolwa bake kuluzu Luiza kwa mfuluzi Yesu Kristo wetivingira munasanu kelokilwavewa pasivolwa bake kuluzu
Na kombo tata mwana pe tata molimo san tokomi na tongo oyo topesanaka basango ya lingomba et nous nous saluons mutuellement. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Montreuil, oye! Montreuil, oye! Montreuil, oye! Oye, oye, oye! Bana, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Kimbangu, Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, mwana vera. Wasola, walekisola, kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka e. Aujourd'hui, dimanche 19 septembre 2021, le prédicateur du jour est donc papa catéchiste Kiakondo Dieudonné. Il a lu dans le psaume 36, 8 à 9, Exode 20, 1 à 17, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Nous demandons à papa pasteur responsable de la paroisse de se lever afin que nous puissions le saluer. Papa pasteur, s'il vous plaît. Nous allons saluer papa pasteur, responsable de la paroisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons continuer dans nos expressions. Nous allons appeler Papa Roch Missolokele, chargé de mission, de se mettre debout afin que nous puissions le saluer. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Tika topesa bandeko na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Ma conseillère a tellement biso bana na yebi topesa bango mbote. Na mama na biso okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Sikoyo tokosenga na mama aleka ayamba mbote ya papa.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa topesi merci banda tokomaki na esika oyo mabondeli ya ndenge na ndenge oyo toyokolela epai na yo nzambe na ngai naza na eliki ete libondeli ata moko ekomi epai na bino toyoki matei papa motei asimbi kolesa biso tika yango ezwa esika kati na mitema na biso ntango ekoki papa yaka koswana bana na yo mayeba koteyaka biso mokolo na mokolo ezalaka na yango rappel me biso nde bato tokoyokaka yango nzambe na biso kosengaka tomettre en pratique bipai touti toyebi kuna tozali kokende moko tayebi yango 2021 ya solo nzambe na ngai année oyo bato mingi tozelaki yango on s'est posé beaucoup de questions de savoir makambo nini ekokomela biso ya solo depuis 2020 tomonaki on dirait mokili yango ebalukaki me yo nzambe oyebaki likambo oyo ute bandeli ya mwana papa te ya biso na matoyo ya molimo tobomba tosalela po basurprise ezali mingi zala na biso banda ntango eti ntango ekoya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana mpe molimo santo Montreuil oye Montreuil oye Montreuil oye bana ya papa Simon Kimbangu Kiagani. bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani jeteki oye bongo bana mosusu ya papa Simon bakie wapi lelo tozalaki na mosala. Il y a beaucoup de chaises vides, papa pasteur. Flukiwo. Beaucoup de chaises vides. Ah oui, c'est vrai. Enfin, vous êtes épargnés. Centenaire oye. Toyebi que tozana centenaire. Depuis mon colonie. Le 6 avril, Kaka. 12 février 2014. Non, cette année, moi je parle de cette année 2021. On a déjà oublié, hein? Et le 12 septembre 1921, le jour J, que papa Simon Kimbangu a commencé son ministère jusqu'au 12 septembre 2021. Ça fait combien d'années? Merci beaucoup. Et le 3 octobre, centenaire Oye. Papa Simon Kimbangu, nous connaissons tous sa date de naissance et l'année. Il est né le 12 septembre 1887. Ça fait exactement 134 ans, si j'ai bonne mémoire. Et le 12 septembre 1921, il a commencé son ministère. Le 12 septembre de cette année, ça a totalisé 100 ans depuis que notre Église est née. Papa Simon Kimbangu est venu sur terre pour sortir l'homme noir de sa situation dont il a toujours souffert. Nous l'avons suivi dans la prédication. Dieu avait créé Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire. Mais ils ont déçu Dieu. Nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque.
Nous connaissons l'histoire. Maintenant, c'est à notre tour de voir que cet homme est descendu pour l'homme banni. L'homme noir, partout où il se trouve, il est toujours dans la souffrance. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes venus lui représenter à l'étranger. Les papas ont fait leur travail. Maintenant, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui nous dirige, qui est le chef de l'église. On a résumé la Bible en 3 mots. En principe, le mot amour et le pardon doivent nous coller à la peau. Partout où nous sommes, nous devons toujours penser au pardon. Ça, c'est très important parce que Dieu nous a toujours pardonné. Nous faisons des bêtises chaque jour. Nous offensons Dieu. Mais lui, par sa miséricorde, il nous a toujours pardonné. Mais nous, nous ne voulons pas pardonner, comme l'a dit Papa Dieudonné tout à l'heure dans sa prédication. Tili wa na kolobi sayete. Ba tata na ba maman. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Touti musika 100 ans. Nos grands-parents ont souffert. Ils ont été persécutés pour que cette œuvre arrive jusqu'aujourd'hui. Ba tata na ba maman. Ba tata na ba maman. Topesa qui promesse na tata Nzambe. Tolobi tozali ambassadeur. Toye ko représenter Nzambe na biso. Vous êtes des ambassadeurs. Koral ni na ibinze bon. Biso nyonso bon papa yaka ko yembisa soki maman oyo eza na programme. Nous sommes des ambassadeurs spirituels. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats de l'armée du Seigneur. Répondez sa parole dans le monde entier. Ce qu'on nous recommande de faire. Et qui est le roi des rois. Il a triomphé de Satan et devenu le vainqueur du monde. Il n'a pas de concurrent. Mais mettez en application ces commandements. Dans la misère, nous comme dans le bonheur, il vous aidera. Mettez en application ces commandements. Dans la misère, nous comme dans le bonheur, il vous aidera. Le voici assis sur le trône de la royauté, à côté de son Père qui est le roi en
Mettez en application ces commandements. Dans le misère, nous comme et dans le bonheur, il vous aidera. Mettez en application ces commandements. Dans la misère, tout comme et dans le bonheur, il vous aidera. Le voici assis sur le trône de la royauté, à côté de son Père qui est le roi, entouré par les anges qui le glorifient. Il vous attend à bras ouverts. Oh, 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 quel bonheur quand vous y serez. Merci beaucoup, Papa. Nous sommes des ambassadeurs de Papa Simon Kimbangu. Nous devons mettre en application ces commandements. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Montrez, oyez. Dieu est descendu avec le trône céleste sur terre. Mais c'est une joie pour nous parce que nous sommes des élus, comme nous venons de chanter. Aujourd'hui, nous disons nous sommes les enfants de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais nous devons obéir à tout ce qu'il nous demande de faire. Et surtout, tout ça, ndenge yazali kosengela biso eza boye te, hein? Montre yoye. Est-ce que lelo musale kosalema? Je suis confiant. C'est bien, papa. Moi de même. Ceinture à papa yé. Tokolonga to tokolonga te. Ceinture à papa yé. Ah, na bangue la rabinote, j'ai confiance. Ceinture à papa. Bientôt il va mettre les bretelles. Fluky, wow! Ah, Fluky. Ah, papa pasteur pas défendre Bino Boton Zimika. Fluky, wow! Ah, Basaliko, ah oui! Ah oui, j'ai compris. Merci, papa Mosengo. Ah oui, à comprendre, oui, on se complète, c'est bien ça. Ah, Fluky, tokolonga to tokolonga te. Ah, héritier du Saint-Esprit ou de sans-esprit. Ah oui, parce qu'il y a deux choses. Hein? Du Saint-Esprit. Ah, mais n'est-ce pas besoin qu'il débat héritier, c'est quoi ça? Il n'y avait pas notre groupe pour... Et ça l'a quitté, hein? Oui, je comprends. Il y a mon papa qui flûte. Fluky Wo. Dirigeant Oye. Mais dirigeant Bobangi Sakinga dimanche au qui même pas Tsinsani. Un dimanche ordinaire, si je peux le dire ici, parce que et c'est là qui m'a collé Tsinsani, mais vraiment dirigeant Bobangi Sakinga. Mais est-ce que le nom Bogolonga to Bogolonga te? Banani Bilombe. Ah. J'étais qui oye? Bon, j'étais qui bolovini ni po, j'étais qui ndebino bobani c'est paroisse oyo. Na évité faki soki ko contredire nga. Nani abangisi bino?
Pied gauche. Bino to soki kaka boleki kaka honneur. Ba vidi. Ah oui, rassemblement moti 18h tonto aussi ça. Allez baye bozo. Ba mama oye. Ba mama nanga yoye. Ba mama tozana nyongo ya papa. Est-ce que boyebi yango? Toyebi? On dirait 3 personnes, maman. Le message n'est pas passé ou quoi? Maman présidente, est-ce que le message est passé? Ba maman oye! Ba maman tozana nyongo biso tolobaka. Otumoni papa, otumoni banani? Mais ba maman mona moni bazalaka ya kotanga. Na moni slogan monga moko na lobaka ngoka ko tumoli mwilo tumoli papa, otumoli papa, otumoli mwilo. Parce que la moni ba maman message wana ça fait combien de temps besoin qu'il y a mon maman présidente? Une semaine. Ça fait une semaine. Oh, mais avec une bonne foi, franchement, 5 000 c'est rien pour les mamans. Et surtout quand c'est le chef qui demande. Bah maman, tu ressens la tête, tu ressens la tête. Mercredi, pe na mona bino ebele toyokani ya. Soki na moni bino teta na kobando yembe nzambi ame ompuluza. Ah ba mama etali bino. Parce que papa vraiment c'est qu'il y a mot d'urgence. Oyo naza koloba eza ndenge wana. Papa pe ayebi na ye awa lelo na Montreuil. Ayebi musale ko salema. Mercredi to sala musala kitoko ba mama na ngai. Toya ebele, l'union fait la force. Tant que tu as 2-3 mamans, est-ce que tu as comme ça là? Malgré la bonne foi tu as mais c'est pas la même chose. Tant que vous avez une dizaine, Moutoumoko a payé même 100 euros, et vous avez combien? Mais pour Moutoumoko, mais quand on dirait que tu vas changer, tu comprends pas? Bilogyo na yebaka, ah non, je ne sais pas. On avait quelque chose d'autre par rapport aujourd'hui. Papa Moté Yawuti pour souligner quelque chose ici très très important parce que à l'Obéli Makambo, il y a un musicien, si j'ai bien suivi le message. À l'Obéli centre, à Zakina Ndekomoko, musicien Moussoussoye à Touni Koutoute, à Jubilo Kwale. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait encore? Ah, d'abord la peur est là. On n'a pas confiance, on ne se fait pas confiance. Et ça a été, hein? En tout cas, les hommes ont dit qu'on a un choix. Mbadingwa. Montreuil yoye. Mais photo nous kato zongi sali kamboana. Parce que papa m'avait dit une chose. Tango to yaka na mokili nzamba pesi biso mayele. Oh Yabunzabé, parce que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme est Dieu aussi. On avait aussi cette intelligence-là de faire des miracles. Mais malheureusement, Toyoko utilise un mot pour la jalousie, la haine. Alenzambe a blongolé le Kowana. Donc vraiment batata na ba maman toza la bana na botos bipai to uti to yebi kuna tozali kokende nanu tosilisi 2021 te tozelaki année oyo biso nyonso mais to yebaki te makambo nini yango bombeli nani ayebi makambo bombeli biso papa Chris lem su yo yebi asa wapi yo yebi année oyo makambo bombeli biso. Ah non, on a tout dit, c'est ce qu'il y a eu pour toi et oui, oui, ça c'est sûr. Je crois que tout le monde, hein, yebi nani yebi. Donc, bisoto yebité. Bipai tozali kokende, il y a des surprises. Tellement qu'il y a qui s'attendait à ça, des masques et tout ça. Hein? Des fois, quand tu me dis bien quand tu as reconnaître, c'est ça qui est bien. Donc, tata la maman,
tokoloba mingi te soki tobandi mosala nyenye Montreuil oye oh bana ya papa Simon ki bino po slogan mo nani yango apesaki bino yango est-ce que ça qui inspiré ah ye moko apesaki ah wana na sepeli po soki bino moko oui ye tala bana na eliboma ndima bango kaka soko poti bana kopona bango bafoyo baza na kati ya mayele baza na kati donc bato ya ndenge na ndenge me opoti bango kosala nini ako ndima kaka te ya mwana slogan wana bino soko poti yango papa lobaki donc toza bana na ye lokola boza bana na ye lelo soki ntinisani ebani pardon nalingaka troupement libanda te tokoko kende tobimi 2-3 minutes tozongi na kati toyokani parce que lelo mosala fo esalema po baki basiège vide nazomona eza mingi mais c'est pas grave c'est pas la quantité qui compte mais c'est qualité ezaka eloko mosusu ya mwana batata na bamama batei biso tobomba mpe tosalela ndenge nalobi tosala mosala kitoko mercredi tozanga te loba vraiment oza na mosala ma ovandaki kaka na ndako boye ozotala télévision Hollywood tani bakoyela yo kuna kokamwa biso nyonso wapi na la briche mercredi biso nyonso na la briche toyokani tosilisi bona kombo tata mwana mpe molimo santo amen.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa merci mingi tala esengo ya bana na yo ya solo nzambe na ngai lelo topesaki yo rendez-vous tosali mosala bana no mingi papa bazangi mais ezali mauvaise foi te yo moko yebi baréalité ya mboka oyo bana no oyo baye basali mosala pambola maboko epesi na oyo epesi te papa zongisa bambongo esika yango ekoutaka pamba te mokili oyo tofandi eza mikili moko ya pasi moyen économiser ezali te me ntango toyebi ete mbongo yango eza kosala misala tozali mpe na posa ya kobikisa mapamba te bapesi biso bolingo mibeko mpe misala nde yango oyo pambola bana no bazangi misala papa pesa bango misala basalaire mpe bakisa papa po bolobi totonga mokili ya sika bokoliaka na bino mbongo te me mbongo nde kosaka mosala pesa biso makasi po tosalelo na solo toyaki na kimia ntango ekoki tozonga na bandako bana no mingi baprécédé biso papa komisa bango mpe na kimia biso tongi tokabwana nde biso na biso me yo kokabwana na moko te okoakompagne moko kati na biso ti bisika biso touti raccourcir trajet papa zala na biso banda ntango eti ntango ekoya batela biso toute la semaine na bana na biso na bandeko bakendeki misala po ete mokolo ayenga toya lisusu kokumisa yo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tokende malamu